ndeko mobali oyo abomi mama oyo ye pote aza koloba na ye akende koluka mosala. Abomi ya ye mama. Naza kutu na tina te naluka na yeba papa na ye aza wapi. Elakisi mbala moko mama oyo azalaki femme seule. Pona kotindaka mwana akende luka musala, mama aza kotinda tango nyonso pe mwana abomi ya ye mama totalement elakisi mama azali femme seule. En plus akufi na beauté. Lokola akufi na beauté elakisi azalaki pe ko préparer atonga vie na ye. Alors problème ezali wana. Problème eza na koluka musala te to koluka musala. Mais problème ezali bazalaki koyokana te na likambo moko boye. Alors esangisi pe wana na kanisa. Pona zalaki te. Mais na yebi ndenge fonctionnaka ba vie ya ba femme seule na bana soki bazana no mikie na tangu baleki 17 ans voire même 16 ans. Bote ba papa ba mama banteko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba yango ezali boy. Ndeko mwasi abomi, ndeko mobali abomi ya ye mama. Soko tali mama na ye oza komona kaka neti bazali yaya na leki. Na kanisa ba photo bozo monango ezoleka na ba Facebook ebele. Soki botali couleur na bango bokomona mama motane mwana mwendo. On dirait bazali ba nationalité différent. Mais problème ezate. Problème inde ndeko mobali mwana siko yake na boloko. Pote abomi kaka ya ye mama. Pourquoi ezali kaka likambu ya kotonga vie? Mama alingi mwana atonga vie na ye. Mwana pe aza na makanisi oya ye na modeli na ye. Alors moko swana eye makasi, discussion eye makasi, mutungisi eleki mwana. Mwana selo ye amoni eza mutungisi mingi. Soki raison nini etindaki aye koboma mama. Asali acte moko horrible. Horrible. Oyoyo bakoki ekoko salama te. Mwana bomi ya ye propre mama. Ezala discussion ya nini, ezala nini, nandimite mwana fo asimba mamani na nzoto, mais ye kuda simbite abomi. En tout cas, ezali vraiment mawa minene. Yangwana ba mama foko yebaka. Mwana tango azana ndaku na yo. Mwana soka leki 18 ans, kotungisaka ye mingi te na likambu oyo alingi te. Parce que akomi mukolo. Yoza na poto. Mundele ebisaka yo. Mwana soka leki 18 ans, akomi responsable kotungisa ne loko te. Fo yokela mundele. Makambu te lobaka ke biso na mboka na biso boyete. Potangu bokabonaki na papa na bango batikelaki yo mwana po yo mutu oza na kapasite ya kobota ya kobokola mwana. Yo pe mutu bapesaki yo aide financière pote osunga mwana na éducation pe na nyonso. Mama tango botikalaka na bana foko ye bango leta tikaka bana bana bino te po bokoka kolatisa bango basapatu na kolambela bango fufu. Non. Po bozali capable o éduquer. Alors tango oza ko éduquer ye yebaka oyo nyonso koya ya mabe ezakaka na yo. Ezateke soki mwana akomi footballeur, a régné na vie, akomi musicien. Alors yo siko lobi mwana oyo na éduquer bien yango akoma boye. Ata papa ne azaba otala ye okoloba non ezali ngai muna éduquer papa ne abana kokuta ne kaka ba samedi
basamedi mosusu kara mpasa okutana eta moke okoloba bongo. Me soki mwana bebi okoloba papa na ye akipaka kutu te. Meme soko ayi kozwa yawa kuna na bakamarade azomela masanga na ye mwana kuna nsima ye kozongisa ye. Papa na ye asalaka eloko nini okoloba toujours bongo. Alors faut koyeba yango bien. Tangu oza na mwana ou bien bana na ndaku ezali charge na yo. Malamu na mabe eza ya yo. Po bana basi oyo batika mibali na bango na Afrique, mibali na bango batindi bango na poto babota banawa baye baboti. Alors bakabona na mibali na bango bakoma na bango ba femme seule. Jamais balobaka ke mwana oyo papa na ye abenga akoto te. Papa na ye ora solisaka ta mwana. Papa na ye mwana koma bwe po papa zalaka te balobaka te. Po papa tikali na Afrique. Soki pe papa za na poto na mboka mususu ye na Londres na Angleterre, papa na Canada to na France ou bien na Portugal balobaka pete. Mais soki boza pene pene yoka ngambo. Yango wana foko yeba mwana soki nano azwi musala te akokisi 20 ans 25 ans soka lingo bimana ndaku te akozala wana. Soki pa lingo zwa musala te akozala wana. Alors okoko forsaka jamais na makasi akeluka musala. Soka boyi alingi susu maloba wana te otiki ye olukile kamo mususu malamu bo sololaka na mwana na yo. Soko lingo tonga vi na yo en tout cas yo moko yebi ndenge koluka otonga vi. Pos mama na ajwa na zali na asila banako mona vi eza mulaite vi eza mukuse. Tika vivre vi na ye ndenge tika libongo. Bana si bakoli azala siko na mutune na ndako. Tango moso pasa deja na makangu wana azolinga bavanda. Ou bien yazolinga bavanda na makangu na komine prete yazo kansake akomi prete poaza na bana mibali ya mikolo na ndaku makangu ne azobanga. Surtout soki bana baza costaud koleka makangu. Alors yango wana baksida ya boye ekoko salama. Propre mwana abomi mama na ye po na likambo mususu te po kaka atindake akende luka musala. Yango bandeko bokeba. Memi bino nanu babomi bino te. Me makambo bana na bino basalaka na ndaku. Na makambo bobotsaka ba discussion po na kowelela course au pouvoir. Po mingi bayebaka te. Basi ebele bayebaka te. Tango zana mobali, bozana no ba jeune, bobando bota, bana baza mike. Elakisi tango bozo kabwana po boswanaka mingi, bana bakolingo toujours mingi. Papa na bango akokende. Tango papa na bango akokende, bana bakosanti bayebike bazana yo esili papa kamtazate. Bakozana posa papa na bango mazate. Me tango siko papa na bango akei, bana bakomo mona eloko ba imaginaki te. Papa moko ta komo ya me ba papa ou bien papa moko na ba camarade na ye ndako ekoma soki ndenge nini. Alors yeba eza éducation mobimba ozo pesa na bana. Eza kobebisa bana to kobongisa bana déjà psychologiquement. Yango wana soki mwana na yo omoni mukolo mususu abambi yo loko na âge à plus de 20 quelque kokamwa te zongela tango okabwanaki na papa na bango vinini omenaki semeni na yo ezako pase koma na mukolo landa biloko wana tu kanisa na o banda okanisa bana banda komona te soki d'après yo ozako salasir bana bazako mona te bazako yeba te kanisa pe yo moko tango ozaki mwana muke likambo nini oyebi ba papa na bino oyo kanisa ke papa na bino akanisi yo koko yeba te te ozako sala sambla ayeba te ke yo yebi ndenge moko bana no basome mabongo. Alors awa na poto mwana vina ye eza bino wana boza famille na ndako sikoyo okende kotindaka ye akeluka musala tango moso pe alukaka azwaka te ou bien tango moso alingaka koluka te pona n'importe quelle raison. Mais yo mama foko keba biloko zoloba na mwana foko keba po atika lisusu mwana te alingaka yo mingi yo po lingie mingi. Mais na kati ya kolinga wana aiza na biloko abomba
akoloba no te poza mama ne alinga ko mingi. Mais tango ko dépasser ba bordure keba. Keba vraiment. Na ko pesa pe conseil na bana po na ba keba na ba mama na ba. Mais bongi na loba na ba mama po ba mama mutu bazana risque. Mwana wana ake boloko abomi mama na ye. Po azako tinde ake na musala. Akanda kiango te. Mwana na kokota boloko bako boma ete akobima. Po ezali homicide involontaire. Donc azaki na volonté ya koboma mama na ite. Donc elakisi akobima. Eza assassinate. Eza pe homicide volontaire te. Tanga akobima na âge o mama na ye akofeli. Akobanda siko vi akoluka musala. Ako regretter ndenge mama na ye akufa. Mais c'est trop tard. Yango wana bino ba mama na ba jeune o baza siko na bana baza na une année 2 ans. Kokanisa teki un jour ko kabwana te na mobali. Oui, oko kabwana. Ko kabwana na mobali eza mabete. Soko moneke bien te ko kabwana. Mais yebaka sikoyo tango bandi via yo na bana ezali likamo mususu. Ata bozo partager na papa e akozwaka bana charge ekomi na yo. Oyo akozala na bana éducation bana makambo nyonso eza na mutu na ye. Eza na mutu na ye. En plus, foko kebaka. Foko kebaka. Tango mususu mwana oyo abambi abomi mama na ye. Tango mususu makangu ya mama ou bien makangu ya mama amona kike mama na bango azana makangu mususu tango mususu asali na bango kisi nana koyeba. Bon, wana ezaka ba supposition loka baza ba africain kisi to kobosa nango te. Foko yeba yango bien. Mwasi tango aboya na mobali makangu azaka na kanda ya makangu mususu aye. Mais lokola baza ba makangu akoloba te. Ayebi kaka mwasi azosala nanga je. Akokosala lika moko oyo okanaki te. Foko chango na mutu na yo. Makangu yo oza mwasi na ete. Ndako vandaka ezape ye mtazwilaki yo te. Bano bota bazape ya yete. Alors boulaka bien bino ba mama. Soko bozo boule bien te. Ah wana entre bino bokoyeba ndenge bosala. Nga papa robot nazana nga kutu. Homme seul. Seul vraiment avec internet. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, on va la Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, on va la Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.